basista na bango ko imite ye bamita na bango batumbu baimita na bango pe bashosi pona bote Johnny Simao bazokoka te ko imite ye nzambe na ngai ya wasala aza vraiment chile mobali ya boye vraiment azala Johnny Simao yo chilengi Leandre Mobidi Ariete Wamu bote na bande konyo surtout o bozwa tan na bino ya kusabone na Vérité Universelle TV pe bozwa tan na bino ya kolanda émission na bino ba bi chambre oti ngonde makambo ya chance nza somo sale kitaba na gu ba bi botaka moi ba mama moi mars c'est moi ba mama en tout cas na pesi bino surtout mbote na bosante boss na nga John Simao mokusa talo babo ya basamba bangonde banani na bosante la patron na Misha ba bi moi sa pembe moi so sala prochaine sa zala na bosante te ozaki bongo na sima caméra David Nyangu na yonde makambu na bosante souteta kande na otobela Antonio Barbo soli pordo na kata Suisse yonde makambu donc ba soutien besanga bien makasi tozo mi bongo lisusu na artiste comédien na kombo ya Junior Star moi na lemba tongo de Robert Television via ma solo ya groupe Simba boyebi groupe ya président na biso Lombe ya Robert Television ma solo nango pour to yeko découvrir que non azali sous na kata groupe Simba te nde akokota ako se présenter Tolanda. Merci beaucoup binomo bomo na yeyo. Bonjour. Ouais. Bonne santé. Ouais, ça semble aller par la grâce de Dieu. Ok, merci beaucoup. Tout ce que vous le souhaitez à moi, dans moi de la femme, moi, ma maman. N'habitez pas que le moi, qui est pour la bisono, ma maman. Ah oui. Balobi, moi, na bino ezara moi moko ya sengo parce que bino ba maman de bosala ra biso potozala. Bino ba maman de bosala biso to botama. Donc encore une fois de plus, bonne fête pour moi oyo pour na ba maman. Merci. Merci beaucoup to ko fanda na biso. Merci beaucoup na bande ko kande na hotel ko ebisa bino Junior Star moi na lemba tongo nde to lukato découvrir to ebike no Jimmy auti ko longwa na kati ya groupe Simba ya président na biso Lombe Jimmy Miria na Luzande hotel sabiso nini sali ke alongwa to ebite botaka monde yango ya artiste comédien ba makambo ezebele to ebite sepe ba weleli mwasi na président Lombe to ebite ye moko ndo obeta lisolo mais quand on obeta lisolo ba sango o tozo ka mikolo oyo que président Lombe pendant tio pendant libanda abi que non pas question dans le groupe Simba aux alisuti. Merci pour la question. Premièrement d'abord on peut sa président et Lombe Faustin Soukarimbo Tesika Zale on a papa nanga donc puis on appelle ce groupe Simba Mobimambo Tesika Bavandi on a ndaku nangai ma solezo betama oui c'est vrai tozo yoka ndenge bozo loba na longwe Simba te na longo Simba te nega ezana ndako mwana sali mbeba pour mériter punition parce que papa oyo azalaka na ba qualité ki bo papa je suis pas sûr que akotika eloko moko buya mabe esala mona misu na ye sans que a réagir donc réaction papa ezaki normal de type papa nyoso o azalaka na bana na kati ndako donc je suis sanctionné pour moi moko boye et puis na ozongela ba activité artistique na ngai kala mingi te donc na longo Simba te donc je suis toujours dans le groupe Simba. Mais à côté là non nous likambolobi que non olongwete opemina nous ozaka toujours na kati groupe Simba pour ozonga ozamwana mais président Lombe attaque non papa nde yo moko lobi que non punition likamuni ya mabe o sala ki o ya ko punir yo punir batu musuté pas ma grave ça et ça na groupe Simba a punir bango te mais yo ndima punir yo ah ma grave ça mais oui ma grave ça pour tout monde qui pamush awa mutakala ne tambola makasi na kati ya ba réseaux sociaux alongoli était azali mais yo alongoli c'est pour ça qui bien likamwa mabe na kati ya groupe pamush mutakala tambola na réseaux sociaux oui mutakala ne uta ko tambola na 2018 awa na kati ya réseaux sociaux ah bon non en fait eza eloko moko boye ya ko bomba te déjà ba olandanga belé bayebi ba oyo basaka théâtre bazolandanga na ba o pe basaka théâtre te bazolandanga d'abord ba punition na biso na musala o to salaga ezara toujours na musala na biso ezara ndeo ya musala te je suis pas sûr que na bimaki libanda na bimaki libanda mibe kwa musala. Je me fais comprendre.
donc nga na bimaki libanda ya mibeko ya musala kasi libanda ngonde pardon libanda ngonde to ana oposa ndo tangela biso libanda ni oyo bimaki oyo esali ke non lelo za la pini to ande na posa penda libanda wana vous avez besoin ya punition wana oui non punition oyo eza que ngai lelo na kata simba na sanctionné eza juste rare pour na ba retard à musala ba retard à tournage ba retard à répétition alors que na simba marambo on les a raté c'est pour cela que je suis sanctionné donc c'est un peu ça donc retard à musala ya mutakala ba sanctionner mututé ya retard à musala ndi ba sanctionner oh martelé mutakala trop hein? mais oui pour y a des grave oh non il y a des grave tu dis même si nakati ya ba compagnie ce qui est loko a bongo salami quel que soit grade na yo pété na yo donc ba sanctionner yo kaka. Bien sûr que oui, mais ndako na ndako za mibeko nango. Oyo ye pa misha zwa ki comme punition na groupe tokolo bango boité ba vanda banda obeti la batutu bazolanda biso que non pa misha za sanctionné pour na motif tel non. Yo lobi bien que mutakala moko boya pa misha samboki. Les apprentissages pour ngai. Comment ils nouvelle pour ngai, pardon, ils nouvelle pour ngai. Donc na bien goté. Ce qui a mérité punition pour les logos yo lobby, c'est que déjà ils ont punition nango. C'est qu'ils ont déjà punition nango. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Tu as découvrir relation na yo na belle vie. Relation na belle vie, tu dis que non bozaki place mort. Pour une minute on a chance na compter que nous un groupe Simba. Ozali banda pour nous boza bon peut-être pour préparer ça avec groupe na moko. Quand tu as découvrir relation na yo pena na belle vie après tu rencontres na mozino pena makambo na pena na belle vie. Voilà mon minangai Mader boss nangai la patronne nangai na pesimbo te sige zomiye Belvi Kandi aza patron nangai nande à part musala ngo yanga théâtre naza pe chroniqueur na site ya Belvi TV donc yé aza mo konzi nangai donc fin du mois nanga nazwa kampata et pas na yé enveloppe bimi na musala o na sac et pas na yé Belvi donc mo konzi nangai aza patron nangai. À cause de la patronne na yo lelo esali que non belle vie aza la patronne na yo tandis que yep asa la théâtre le quoi yo pe yep aza na kata groupe Simba lokola yo c'est que zana loko o esali peut-être grâce na ye ou bien non na rolo bani grâce na été à partir na ye yango nde ko sala que non lelo elomba longola yo na kata groupe Simba non pas c'est pas vraiment du tout na oyo olobelinga wana na mamugeno ya Belvie côté so elombe na kati non je suis pas sûr elombe c'est un bon père oyo encadre bana na manière oyo ya lingeli et puis manière ngo ezara malonga parce que bana nyonso elombe encadraka récite ezara toujours na côté na bango côté na biso. OK je suis pas sûr que ndenge Belvie a tracé yenzela ya rosala site ya YouTube chaîne ya YouTube. Et ça, la présidente m'a bémoré dans le sens que comment Belvie a zepananga a qu'elle ne reçoit les sous sites a comment engager les sous bateau où il y a foutu à la fin du je suis pas sûr et c'est un tata et ça bana ba émerger bana ba fungwama bana ba fungula ba site sango comme belé nous souvent les répondre le coup mon tata le coup mon gars ils ma bête. Merci. Est-ce que tu as équipé un groupe Simba banda foot bino penande tout monde a payé ba groupe mususu ndé président biso Caleb Aza Bela Bambo te président nga Caleb biso zwami ndenge président ngel Ngalfar biso ka zwami penda na kata prince dire ndé bon ba foot penda ba acteur na bona ba actrice est-ce que bino pe président lomba banda ko foot bino toza liboso ya caméra te pour na koluka ko comparer ba groupe e footara na ba groupe e ko footara te na Simba ba footara biso. Donc tant autangi président Caleb Sinap bazana bana lolengi na bango Simba bazana lolengi na bango pe. Vous comprenez? Donc Simba to futa maka na ndenge na biso Sinap pe futa maka na ndenge na bango. Donc c'est un peu ça. Ba groupe eze belé futa bato. Groupe na groupe ezana ndenge na ngo futa ba artiste na. Merci mutuna mususu oyo Antonio Barbos on a kata Suisse autotinda testo atunya lobby ni vraiment ils ont ça là que non belle vie a mata vraiment succès tandis que belle vie a une groupe Simba Sima le lot moni belle vie na président Lombe na ba go ba auto jouer ba exil baza bato baza kala basila baza kala sko belle vie moto penda o ayena na groupe Simba niza à travers président Lombe ou bien za yemonde mutazo comme ça là bon. Merci pour la question. D'abord on rebi sayo loko moko o batu nyonso bazolandanga chance na kitoko ezelo comment côté pourquoi na lobiango
nasali allusion na makambo yo to ebisanga ba peshanga ba sila ba bandakala ba liboso na simba bazui chance wana te yango na kina na chance na kitoko ezelo ko moko te quel que soit combo na yo onga peshanga quel que soit combo nga sila quel que soit combo nga nani ezate que non ekumba yo na niveau moko boye par rapport à combo ba mono pe ba mona na grandeur moko boye non combo eze yo chance eze nzambe OK combo eze yo mais chance eze nzambe maintenant eloko o esalami pas Belleville za chance na musala o ya yebi donc eza etamboli de père yango sali oyo aza lelo Belleville abenga groupe ya ma famille te ba chaye a jouer non bangonde ba sollicita Belleville pour aya ko jouer batali musala eza et puis na chance sourire c'est un peu ça donc écart eza musika ya makasi na mutu mususu za na kombo ya makasi donc c'est un peu ça. Mais pardon kota la penda exil penda ana succès makasi pour ani to ka exil ana succès makasi pour les Belleville azana succès masolo zo beta ba oza fan club ne non naza fan ya mutu te nzaka fan ya nzambe zo beta masolo na succès makasu be bato bazo tala ndi bavandi bakoloba no ya na succès tota ko monto tota ko yokata na banzembo ba emba exil na banini exil oui bien sûr ba oyemba ngaso na eloko suna na eloko d'abord il faut ngani na vandi bona ko tanga kombo ya Vanessa Toine pas apesa mbongo mata kombo na peut-être bobeta na bino pina non na ko tanga ba kombo ba te belé awa ba pesi nga pe mbongo te ba te amso surpris na libanga surtout c'est une femme oyebite ben intimité ni nazala ngo peut-être na musicien tel na musicien X oyebite likambo ya libanga na monde na biso ya TV eza eloko kutu teke non il faut ça na eloko non oto banda ko kanisa wana eza sala marate comment le bagano il y a un succès ko le Belleville non quand tu parles de Belleville tu parles de Peshanga autangi bango ba se ko yebi bango sikozo kumba moko likolo moko oluka ndetso kumba ba marque mo na sens nini non eza mutu na pas autoza pour se faire découvrir pour ton information Belleville Kandi par rapport à makambo tali dans la poste ya polémique teli boso a caméra la bande ko tout bazolanda biso baebi ya oloba ezate azamona mwasi moko c'est une femme à féliciter ceux qui oloba ngote ngala oloba yango na ezaki fanatisme te na oloba na osala critique en tant que artiste na osala critique étant que mutoyo ayebi ndenge nini makambo ngozo tambola na mboka na biso na makambo tali théâtre na makambo tali ba artiste makambo tali ba actrice Belleville na chaîne elle a une chaîne ya YouTube où ils ont makambo par rapport à makambo tali bato bazolanda ba yebi Belleville azana ba innovation à tout moment ezo kotaka ba makambo na ebité soki ki motema mabete Belleville azana site où ils a bien organisé to futa maka le 15 na le 30 non futa bino na moi moro defo na ebiso ya osamba kuti zata siko tango yobeta masolo ya peshanga yebisanga site ya peshanga zani kombo site ya peshanga zani non à cause apena ba bien moro boyo ezaka non eza caché kasi tanga ngo yebiti oyebi ba bien ngo eza caché oyo non déjà na niveau déjà to koma déjà exposé boy na miso bato eza so mamte bien caché zani oh diamant oza na sabo ya mabele mais non ba jibe ba kofi ba wera oh non baza ba artiste ba bilon na bango mususu ebomba maka peut-être mabezate lopango o jiba vandaka boyebi yango za jiba za locataire te mutu ka jiba tambola nango boyebi ke za ya luwa ngo na sendo te mais alors siko o yozo loba ye wana iza wapi aza ba bien moko caché bisanga za wapi parce que Belleville yango wana site déjà yango wana ko tsara ba film o bato bazotala site yango wana YouTube ba futaka yango wana bato ba mama site ya Belleville eza site oyo et pour combattre ba site sebelete mais parmi ba site oyo ils ont pesa makambo par rapport à mambo tali na ba site oyo sa théâtre ko boya yango te parce que so ba artiste ba ko tourner na site ya Belleville bango nyonso ba na sengo par rapport à enveloppe ou ba zoka na maboko na bango donc on meka ko compare ko ça comparaison na ba biloko wana na ba toana mi balete et que mabe parce que au Belleville zo ça les monana mais oyo ya muto tangi kombo na habité et ça la mara na sima mukongo on ta polémique la caméra te maman ça na sima mukongo on ta polémique non polémique était non vérité ça boka bonita
C'est juste la vérité, non? Merci, mais sans oh vous êtes bima ndenge batu ba ute ko loba ndenge ndeko na ngai pachu na kata Irlande ndenge loba ki abike no chance ko tala vraiment to me kana ko vérifier pa na bino batu za tout proche à belle vie en tout cas belle limbi sanga bisko zwami ko tala belle vie na président Londo nzire ba comme na relation mon na kati wana comme na relation mon na kati wana donc oui asa président na ye et ça peut relation mais relation moko ezake to éviter yonde mutu za pembeni pende ya belle faut beta solution donc nak loba na mkusi relation pende ki moi sina mobile relation amoureuse oh oui ah voilà news aujourd'hui déjà oui on a news par rapport ya nini pièce au bomba auto jouer na ma famille na bago par rapport na onde sale bimsa news wana mais kasi eza ba pièce belé salama pe ba jouer pe ka moi sina mobile kuna ba pièce ngana to roza pe boy to longo na musala ozo sala sikoyo to qu'est-ce qu'on a monde à théâtre ce qu'on pratique karaté ba rozo pe maman to on a besoin na yo na tableau oyo o jouer moi si a Jini ce qui to bandeli yango na ba film belé eza na batu mususu balanda ba biso ba comprendre makamna ndenge na bango ah Jina ko ma bobimana na mona mwasi wana Jina ko ma bobimana na fi wana ba loba mokile sama pona ko loba ngana osepela makasi ba loba ngo makasi bongo pour etombola pe susu pifango ya bato wana mibale pe susu baza déjà likolo e matsa bango pe susu likolo makasi parce que elomba za papa tanga ba omi ko traiter yé na mwana na ye ba komi mwasi na mobali déjà na kati wana ozo mona te que non moi eloko moko boye nzamba zo linga sala gradner moko boye zo linga bima na sima wana makambo moko boye makasi zo linga na sima wana poza rabongo so nzamba linga pesa likambu satan na pa yaka na bandenge na ye aluka a compliquer situation ozo comprendre yango bimisa ba mambo bongo mwasi na mobali boye mais c'est de n'importe quoi elomba za papa ya banebele papa banebele. Merci beaucoup. Non, c'est là vraiment la caméra tant que vous répondre pour vous répondre des bandeko bazolanda yo au basabona na vérité universelle TV le rôle Antonio Barboso le port de la Suisse. Mais quand on rebeta biso comme solo na bino artiste comédien. Bolinga ko yoka na tepo na nini. O ko toza na coin na ye, o ko toza na nord, o ko toza na sud. Bolinga ko yoka na tebo kaboniza kana kati. Tandis que bosara musala moko. Mais parce que motema mabeza makasi na monde na biso théâtre, to lingani te biso na biso. Réponse en bendo pardon réponse en pinga na kande na kanda makasiko ils ont vraiment la kanda je dirais ça vraiment avec une méchanceté dans le sens que ba ebele o basara théâtre ba yebi maramna zoloba na monde na biso théâtre maramboza ya mabe makasi to lingani te ko inana ba poison qui motema mabe belle vie à salicite na ye nde ba moni belle vie à salicite ba keki ntsoki na mwa kwa moko boye ouais, pour Alaxanine. Oh, il y a la question de quoi elle est capable. Alexis Bafanaye de quoi elle peut faire. Alexis Bafanaye combien de fois lingara bango. Aza actrice te o ya kovana na ndaku atala rabatu. Azela koto balobi ba benge ya ko tourner zongi non. Azo innover. Pour vana innover site ya munene oyo lelo ezokotsa ba théâtre ezosala pe bien na Bafanaye na ba ndeko belo ba libana mboka baza ba difficulté peut-être ya komona sur ba théâtre na biso mais à travers site wana ba théâtre ya Belleville, ba théâtre ezolega na site ya Belleville o arubo yango nani. Ozomona mais si ko bateau ezotanga wana mingi mo atem soki motema mabezali il fallait zalande bango il fallait bango ne basala yango il fallait bango ne bakumba boy mais bino bo sala yango nanya pikisi bino allez-y faire muta pikisi bino ngwa bo sala yango azate so pour landeli basala mais tozongi kana likambo na bisa que chance na kitoko ezelo ko moko te donc au Belleville sali eza koyeba na savoir na ye savoir faire na chance oyo nzambe na ye oyo abetaka mabolongo tongo midi pourquoi accorder yango lezo pesa makambo par rapport mambo etali malamu superviseur papi au Congo oti ko tuna question mo boati dit histoire bi alinga yeba kombo na vraiment de babenga kayo mwana lemba tongo nini saba bengo mwana lemba tongo po ba obenda ba botama pe na lemba ba kokoli pe na lemba bazame yo babenga ko mwana lemba tongo point. Je suis natif de Lemba. Il y a Tongo Makasi, Moutolou n'a pas na Lemba. Donc ce n'est pas pour rien la lobaraza mon Lemba Tongo. Na botama na Lemba, ba ebele ba Lemba na mon bango. Ba leki ope ba botami na Lemba, tout mon na ba botami. Donc na vraiment mon Lemba. Superficiel à Lemba Vanda. Donc na ebi Lemba de 4 coins na ngotu wana na ebi angwa. Na ko bandelo banana foire na kumbi oye terminus na matisi au salon na memi o romponga bato mati likolo ba mbanza Lemba wana ba livulu wana nyoso. Na ebi Lemba Makasi. Na otangelo ata ba 1000 avenir nanu ya Lemba oyo kango no matoyi
au monde que non a vraiment mon alemba makasi maman on loba duche kapanga ebiango ansuluzolo ebiango la duchesse ebiango donc ba président wana tout na tangi ba ebiango ya fioti ngoma ebiango donc naza vraiment mon alemba makasi malamu lokolo za mwana limba ya makasi pende ya tongo nini siko ya mutu ya okoko ebisa batu oyo bazomema ranking na monde ya théâtre poto comme na biso ko chité na moni déjà cameraman déjà ndenga zana ko molemba pour na biso ko chité pona na websa bango loko te na ko encourager bango ba kindese liboso ya ko tongaka batu ya ko tielaka baninga ba poison ya ko lobaka ba n'importe quoi pour na vie ya baninga parce que tango baninga ba yaka ko kota musala ngo on dirait bango nde ba futela ba mbongo adhésion on dirait bango ne bara ko accompagner bango ba yokela baninga mutema likundu ba sala rango parce que nzambo to sambela biso na bango aza juste parce que biso to se faire justice te je suis pas là pour na koluka ko ebisa bango ke no botika to lo bango to batika te to senga bango pe belé botika batika pete donc bo continuer toujours ko sala yango donc c'est ça les salaires du péché mo yebe bien alors. Merci beaucoup Nabande Konyo surtout pour sepela na chance nzasi moi ça les kinta banagu la fia maman fia catalogue mo kwanza nziba mona ngotan so kebela mbote vraiment na bana yolo babi yolo nde Dallas taka yango nde mabele e bela mbote na moko boss de boss John Simao mokusa talo babo ya basamba bango banani na bossa nite ye moko penda o babengi na komba maestro ototombe mobala mwindu donc yende maramuiso na iso ya sikoyo tongi to beta pe lisusu lisolo a Lisa poto comme mona Lisa mingi vraiment na belle vie to bite belle vie aza mutu moko po mingi pe aloko aza mpanda belle vie de to koti pe mozindo ya belle vie mingi belle vie aza pe na mpanda batu oyo balongo na groupe Simba to mona mingi na Herman to mona mingi suna Lisa to mona su mingi na yo nini sel benda ke no Lisa benda longwa abando kanga mabe mingi na belle vie déjà belle vie wana eza kombo moko oso to bito décortiquer et bimisa ba faculté belé maman sociale mutu abato belé muté ma pembe akana problème na mututé donc c'est une femme avec grand F majuscule donc F majuscule wana ils ont englobé makambo belé tara na biso maman sociale donc c'est facile bato wana nyonso tangi baza la peine na ye puis bato tangi je suis pas sûr que baza ba charpentier je suis pas sûr que ba menuisier baza peka bato théâtre yé pas ba théâtre donc c'est pour cela bango na ye ils ont toujours libota ils ont toujours esengo ils ont toujours ambiance ils ont toujours bolingo yango moni bango bato tangi na belle vie c'est toujours comme ça ba mambo na lobby okuta ambiance okuta musala okuta bolingo okuta mambo belé na kati okuta ya mabeku tout oyo ko imaginer ko tonga na kati ezalate. Je suis pas sûr que les arbres vont la belle vie pour batonga nan. On m'a cassé no convaincre bateau hein. Belle vie batonga nan. On m'a cassé no convaincre bateau. Batonga nan. Biso to lo barali kambo exact. So que ça que non au sam sala bienté to lo bela yo papa bongisa maman soigner. So ko tonga ba ninga na yo tika. So ko tchaka ki motema mabe po na ba ninga ba émerger te tika parce que muto kangi yo te pour avancer. Muto pas pegi so te pour simba kisi. Muto kangi yo te kende ko simba kisi simba bonganga ndengo lingi soki pe so simba etalika yomoko soki pe simba raté bandela etalika yomoko pour belle vie au sala musala na ye par rapport à ma bolongo na ya betaka na bangomba yango nzamba zo songela e o yengenda ko senge pa nkolo c'est un peu ça to tika ba beta ba masolo ba tuna ndenga mabe na kanda makasi na j'ai un peu de maîtrise na créer ba garde-fou par rapport ya ba dur nanga nako lo baba maramusu te na sakanda donc c'est un peu ça belle vie za mutu abato ba fan na ye bazé belé bazolandanga nazo défendre été mais nazo lo ba kaka ba qualité o yaza nango bino pe boyebi donc c'est un peu ça ouais mana mujuni to yoka yo ko pesa numéro na téléphone ba fan mususu oyo ba sepela na ba fan mususu baza numéro na yo te ba ko zo numéro na yo na nzela ni pe ba koko rejoindre place ni po pena ba kutela yo. Bon, numéro de téléphone ezali, mais il y aura plus mambo musala kaka. Ouais, il a retrouvé Ginny Star, Luindo, la moine et l'emba tongo makasi. Ginny Star, Luindo là. Voilà facilement, donc facilité en wana, la facilité mututu, on a besoin de Ginny Star, Luindo là. Comme on a betsuana, so ka bo betsa ngo kara internet. Nyo so yenge bimé. 24 sur 24, je suis là en ligne. Donc voilà, mais numéro est au solabo, donc naza langote. Vous avez pour ça na benga au suko na bengo ndé. Mais c'est aussi là réseaux sociaux. Na ko bengo pe poto quelque part, bona na pour ça na Ginny quelque part mon. Mais oui, zala nango. Neni. Oh boga. Ah.
yango les ngambu pona za boga yo poza kitoko to linga na biso ils ont un problème peut-être que maestro ko se peut nango Naleli. Merci beaucoup. Na oya saki bon na sima caméra David Nyanguna motema ya Nenet dans Yende Makambu. Merci pe na ye moko boss de boss John Simon na boss sanité Papi le Congo notre superviseur na boss sanité moko Edwige Ngombo maman sociale babi manager international na kati Congo Suisse PVT universel ba dédicace na batu oyo linga. Na zongi si lisusu bambote na ngai pa ya maman mokonzi Belvi Kandila patron na la barona apesa roli apesa ya romela apesa petit na suka apesa transport tellement elle est très forte ba faible tout. Bah, on continuera dans la kiss. Il y a un kissité. Il y a un autre sur la maman sociale. Voilà, na pesi mbote nanga na li, na pesi mbote nanga na Kincha Ndotoni. Kincha Ndotoni, une bonne parisienne, une femme de chance. Na ebisu yo mwana mwasi wana ya lo batro ezate. Nzamba pambola ya bakisela mikolo likolo. Mwasi oyo aleki na génération na ya zarate. Paris mobimba mamna lo baba ebi. Donc Kincha Ndotoni. Wana za mwana aza leki aza nièce aza nani aza nyonso pona Mikazadi donc Mikazadi Kazadi wetu oyebine na komela ki yo tisi ko zo répondre te oyebo za mitif nanga mbote nanga na exaucer soit ma mbote nanga la pesi sans oublier Bobo Inano garçon de Paris garçon de disque aussi mon la lemba tongo pourquoi pas Bibi Kabata donc famille Nano mobimba la pesi mbote c'était mbokolo il y a balé que c'est Mbokolo mutabeta balé avec ça sur le rôle c'est Mbokolo azatena habité soki na lobi mabe donc ba o ba ebi famille Luindu la pembo te na pesi bino nyonso sike zomi bino donc sans oublier ba nyonso bolandaka Gini Star moi na elemba ya tongo na lela bino ba o pe bolinga nga pete ba o pe boza mutu ya muto na lobeli wana et ça la zua te to lobika vérité pour vérité za bokabwanité. Donc bino nyonso tout bolanda ngai bambote sans oublier Congo Suisse. Na habité quoi Congo Suisse makambo etali par rapport à makambo. Balobi Congo Suisse eza makambo mais ma biso na makambo po makambo epesama par rapport à makambo etali. Merci. Merci beaucoup na bino nyonso bo s'abonner massivement na Vérité Universelle TV. En tout cas pe bo benga mingi pour nous faire un peu de remarque, que nos chances des abosali boité, chances aux gens qui boité, bon on est macam. Merci pour notre ciao.